Tindika télévision. Joyeux Noël à tout le monde. Papika Mwasi, conseiller indépendant, autoproclamé, Nanko, Yafati Béton, qui séjourne déjà en Mbujimaï, et pas Iwapi, Bolonja. Aza koloba mabe pour la chef de l'État pour la Mbujimaï, toujours recadré Sikoyo. Et à part ça, Tokolobela Makambuya, Kasangulu, et pas Iwapi, conteneur, et quoi il y a Thompson, Bampiodi, Bakongo, Bapie, Namoro Mukongo, Nayoki, Sonia Rosakanate, Namos et Lamvouemba, Asa et la vidéo, Ndenga Salaki vidéo, Nenge Bakangaki, ancien gouverneur ya Congo central, Asa la paix vidéo pour condamner la biso Bakongo, et puis il y a un côté de Kasangulu, a expliqué Bakongo que Bakongo va aussi biso Soni Mukongo Aïe Barati. Voilà, à part ça, tu peux Masoro ya Fati Béton na Mbujimayi, ndengeza koyinda kuna, balobaki Fati Béton, batuna ye moko, babouaki saye, balingaka ye lisusu te, mais tu peux la sabino vidéo comment maloba wana daki maloba ya intox, izalaki mensonge. Et puis nakoya bisa bande kono so batala katindika Ngana Zali, Kamwasi, c'est vrai, ezali impossible, au sala émission, Batunyo Soba Sepe. Ezala raté, au sala émission, Batunyo Soba qui va dire que fatité, ou va dire que IDPS, va commenter déjà contre, on est là normal. Tout aussi, ton message nango, ba critique. Attention, au sala émission, au le bela mini, moi j'y vais piana, au moment où on a batawera, bako contredire yo. Soko lobelaka mingi mwa fali batu nyonso ya fere bako linga yote bako commenter. Donc ba commentaire wana eza teke bokangi yango bo squamer ce qui ni botinde linga yi. Non, botinde la ngango ti. Ndamoko na yebi et c'est normal. Notre objectif eza batu batala ba vidéo. Soki mutu atali a commenter ngana senga mingi merci parce que a koti atali inani vi na yo wana nde vi na biso. Donc vu na ye vi na biso. Voilà. Donc ngai n'a pas problème te. L'essentiel émission est à la main. Moi katuku bianza ekota bana na biso basenga mbongo na balabala te. Il y a aucune émission oyo banda obandi ti osungisi batinoso umela. Olobi bien. Yonde savant. Yonde Adam na Eva. Te. Ezala raté. Donc ba critique faut ezala. Ceux qui critiquent les artistes, c'est que l'émission peut être faux. Donc ceux qui n'ont pas la tout basui, bon là bien, bon on a la preuve on a moins de sous on a balanci. Donc il faut pas échec les ala, banini, c'est normal. Et puis dans la vie, il y a ce qu'on appelle les hauts et les bas. Ça existe, c'est naturel, c'est normal, la vie continue. Voilà. Bon tu n'es pas sur boss pour m'arrêter, bon tu n'es pas commenter, malassou. Merci. Émission Ebandi. Nakobanda na Bolonja. Yo. Chaque jour, on critique le chef de l'État. Chaque jour, on critique l'IDPS. Moi, je comprends. Ce qui va porter la Bolonja na musique pour ce monde, souffrance. A comme le cola, nous t'en bâti jour one. Francis, votez la bango bien. Likemba pe ekotaka. Likemba ekoti. Bolonja na yebi ke ko kemba eza makasi. Mais ko bimisa ngolo ko la NT. So on a besoin musala ba senga ka poliment. Na lingina sala parce que Fatim dans la signature. Fatim dans la signature, yem ta ko peso pe musala. Mais senga musala poliment. Moi mutu comme le langage ya ko lobaki. Non, na kufa kala. Ndenge na za boya kutu liwali sasa to banga te. Bon, donc voilà pena donc likemba eleki et comme on comparer na kokufa na nzala na kokufa na lisasi ndenge moko mina ndenge moko te o Fayulu wa en danger ata mokolo moko te Fayulu otambola awa propre na yebisaki bino chauffeur ya Fayulu chauffeur na ye c'est mon petit donc petit na nga pena ya quartier donc leki na ngai ayebinga bien mukolo na ngamoko na memie na mutuka na kutie na arrêt na memie parce que c'est mon frère toza binemite wona na musala na ye ngape na sala kana ngesi ka mususu mais biso noso toza bakom na memie na kar
abenga via pichel natali boy oh wata neni na chena ka na ke botika ye ti peme na ndako ya frère Martin peme ni asaba ngai il m'a jamais dit que vienne la terre mon patron est en danger c'est faux bolonja faut-il que ma déclaration ya ndenge wana na télévision Fayulu n'est pas en danger peut-être qu'on est en danger ya mpiaka pour boulot pelezati mais ça député azo kabalar na ye Najib bakamutu tout ba avantage sur député baza nango ye aza nango malgré que ndakate ye na muzito mais baza na ba avantage nyonso baza bozwa peut-être que ba balar na ba charge banini et ko ça la moi problème et ça normal mais en danger de quoi asala ba marche makamutu boyo na peut-être yo bachaki na musapi peut-être yo ba pine bato bolaki mais bon si bomoni Fayulu a vimbi liste ba bete la crimogène ba kangiye alali na kasho non bolonja tika bilobela ezali fausse information tika n nayebi koto sala te nayebi ke moi passe ezali eza normal il est pas s'occuper de l'opposition parce qu'il peut na pasi il voilà de nzambe pe apamboli bango donc bolonja soki olingo ozwa souffle changer discours solo la na yo mwa bien ekozala mwa bien ke kofinga na kufa boye na boye o baluba bakunda pa na bango balia kaka mbwa na mpuku c'est faux moi je suis du Congo central mais na salle je crois 3 voyages na Kasai na komaki tina mwene ditu bomona ba image na sala bokende na wenze ya bakwa dianga ok le bomona babitoyo omona batusha omona taba po taba na Kasai eza danger et puis taba ya Kasai eza na goût ko très spécial bato mosusu ba sala ka ba commerce ya kosomaka bataba wana batiena ba glacière et yembango na Kinshasa baluba mosusu ba préféra koliaka bataba yutaka pa na bango po ezaka un peu moins différent taba eza ebele partout pour tela taba mbwa pe bato baliaka mbwa bazali na ndenge na bango video moto na sanga mikolo yo bashino bazolia bampese botali yango déjà bampese penza bazolia bampese c'est-à-dire pas bashino mpese baliaka na bango mais makama kolia ezaka makambu ya ba culture bato na ndenge na bango bayaka baliaka makelele bato mosusu baliaka makelele te bangala yo bino bangala boliaka nyoka mais soit nyoka ke na wana pa yombe muyombe kutu même mbinzo aliaka ete voilà donc bolonja tika babilobela kende na wenza bakwa diango kuta biloko okuta batusha okuta babitoyo okuta donc mbisa ko kauka donc ba bagre ko benga bagre na Angola donc bangolo ba nzombo ezali nyonso ezali ba matungulu ba pomme de terre nyonso ezali bolonja tika ko kosa soki ene leki passe leki ok no kolobaka ke non pa baluba kuna okuta kaka bambwa na bampuku c'est faux et archi faux yo pe oza en danger te neti yo bokeno wapi bokena yo wapi yo bolonja yo mutokomi no masuki ya pembe na mandefu ya pembe partout bokeno wapi yo bolonja bokeno wapi do fachi pena bi Augustin Kabuya atinga kotala parti makambo mboka batinda bato bakanga so bakanga yo bolonja le même jour bakanga yo mais bakipaka on te calcule pas na le comme là je suis en danger bolonja ok na yo wa ba Peter Tiani ba wana bazana ba yo ok no pero luwara kutazali pero afinga na pe koleka yo mais il est là yo ok no yeba bana lelo ko l'IDPS ou la présidence ou famille à Fati ba calcula ka kutu yote parce qu'il y a pas photo to yebe lo solo bisayo c'est la haine na nzimwa to bi Argentine le peso moins passe voilà donc tika haine wana na kemba na mvwemba ozali pakanabiso ya Congo central. Je le suis également. Donc, moi, la Congo central, le Kola yo, biso to kondanaki arrestation ya atu matubwana malgré nga na kondanaki ye na makamwetali gestion na film basalaki na vice. Biso to kondanaki yango, mais to kondanaki yango na ndenge ya intellectuel et non avec des sentiments. Nga na kondanaki arrestation. Yo salaki vidéo
olobelaki peuple Congo, na olobelaki peuple Congo te, na olobelaki arrestation. Yo komo kiti na peuple Congo, pesi bakimbangu, okomi kutu Kabila kutu boyete. Bon, ezalaki yo. La ligne sikoyo, olakisa valeur ya peuple Congo, ndenge ba piller conteneur ya bato. Mu Congo ayibaka te. Même à l'époque ya ba Belge, au moins ba tiaka mu Congo gestionnaire. Na caisse pour ba Congo mabanga ka makamba. Ba Congo ya lelo tani ba Congo. Na ligne mfwe mozong sa ba Congo, sala vidéo rapidement. Yebisa ba Congo bazo ba Thomson na bato bakende kozongisa. C'est du vol. Et donc on bebisa image na biso ba Congo. Mu Congo ayibaka te. Na ko beta na beli solo moko. Mukolo moko mutu moko boye nenge Augustin Kabuya ye moko alobaka ke bakabela ka paye po ye aza na ministre ti. Mukolo moko ndeko moko maire moko na États-Unis na kotanga Congo te apesa ngai $1000 alobi $1000 yo memela CG Kabuya acha ta carburant. Na $1000 wana na kena mutipa Augustin Kabuya ngabi CG mama moko fulanu apesi yo $1000 alobi ocha carburant. Merci. Fongo langu na fongo to $1000 to chewa. CG azui téléphone. Abengi mama wa. Abi pesa na numéro na ina pesa numéro mama wa. Na bengi pesa nga merci. Tango abengi pe atunye mama, vous avez remis combien auprès de Papi Kamwasi? Mama na bina pesi $1000. To tangi na CG $1000. Voilà. Soki ko sa CG Kabuya ke tindika Kamwasi ba muibi. Awe biso non. Asala na ba piège on taba deux fois mon que je suis correct. Donc, cher internaute, biso ba Congo to ba pena ba berere na biso mais côté moyibi eza pena spécialité ya ba Congo ti. Mvoye mbasala vidéo condamné ba ndeko na biso Kasangulu côté yo bimela. Thomson wana toki ke pa ya gouvernement te. Eza ya un particulier. Ndenga zuri mbongo na ye boyebite. Ba pasi amoni afuti ba mai na toki ku taxi mso ba matina matali ndenge azuli mbongo boyebite ba pasi amoni aloué mutuka loué chauffeur boyebite aya koteka tana ba Noël azwa bénéfice ki mo bénéfice esali accident yo pena ngemona nkongu weli beni weba ka carton de Thomson tuiri munantu wela ba musane bana badia kasi kalaku je condamne ça. Oyo balandi video oyo bokende kozongisa ba Thomson ya batu. Biso ba Congo boyebiti. Même ata manga ya mutu basenga autorisation. Soko sengite, boyebi ni famille silati. Surtout liaki to liaki te. Liaki ya mutu to mona zamba, soso moka bwaki maki ya loseni maki bazwa kate. Posa mpona ba Congo liaki ezalo kola pula ye mobimba. Po soso wana na katso kata mwana mwasi akoko sala bana ebele asali pula ye mobimba soso wana. Tango yo yibi liaki famille mobimba ko kufa likola liaki wana. Botala ba valeur wana ba Congo ba bosa nyango pona nini. Na ba ba moto boye na moto bote 4 cartons ya Thomson boke nango. O kwango boye oza na congélateur te. Oko conserver yango ndenge nini. Oko sala makayabu, oko teka, olambi na mwamba, na supu, otumbi, ofukusi vraiment. Oyo pesi bana na yo, bana ba le mutoki ya mutu. Bana ba ozala na malchance, ba ozala na bénédiction ya Nzambe te. Bozo baby sa venir ya bana, mbasi mwana fuiri, ale yati mukudila, oh nana nkasi kwa mindoki. Oh diri mwana, aliboke kobeta kuna, oh lubula nzo dibwa. Nzoka yo moko papa opesi mwana ya ba Thomson ya mutu anda kofuka maleli. Boko landa lati. Et puis ba boke ba batumusu basaka ba commerce baka na malade na banga mystique. Bino boyibi ndeni wana, ale abengi marabu na ye. C'est fini. Mboka bosili. Bosili. Botika makambo wana. Totala fachi. Ndenge bayambaki ye lokola roi. Lokola Jésus akotaki Jérusalem. Bato balobaki ke oh. Chinzengu fachi beton na mabele na ye botala. Wana bolukila moko.
ndenge bazoyiba ba carton ya bato. Est-ce que zali normal? Wana zali pillage. Mukongo keba ko perdre valeur na yo. Keba bato ebele ba la confesse na biso bakombo ba biki to bangaka. Makambu. Nga pele na bina bangaka makambu. Naza mutu, j'ai mes défauts, j'ai également mes qualités mais na bangaka. Ngeki bene tukiri kunzu wako utalemwa kibene musande ubaka bima bingani welamba bana badia zinkaka uteka bakiri mbongu turini munaposi weno malafu no wele ha si luluta lukingila bota la siko ndenge bine moko boyibi ngaite regarde Oh, bonne année. Balo bao, don ya fachi. Awa kimpika. Tuona kimpika. Kimpika. Ambe. Oye mutu. Talora. Deka tozo budana rango. Deka tozo ko okay nango te. Batoyo Mama toko. Bonne année. Bonne année. Voilà. Quel est l'amour? Des pensants. Kende de ça Nadia. Oh non, Fatih. Voilà, émission c'est la raté et Sili était Yabino, Kamwa c'est Alobia Silisi. Lélo Noël, nous sommes bel et bien le 25 décembre 2021. Fatih Béton a fêté la Kassai. Après Kassai, dans le programme, nous avons la tournée à la main à lobby vérité à cause de la candidat. Bon, bah, Doutaki, réellement candidat. Je crois qu'il a compris lui-même que n'a pas ça oyo. Azo ko matérialiser vision na yiti. To sungaye azwa majorité dans le parlement comme ça yemoko sikoyo a s'imposer pour vision na ye ezala palpable et bénéfique dans ma communauté. Pour excuser pour le chapeau, ils allaient dans le cadre de ma fête, dans le chapeau pour manquer de respect, ils allaient dans la chargé. C'est bel et bien Tindika, ancien Molobeli, ou a commis conseiller indépendant et chef de l'État encore autoproclamé. Ba joyeux Noël na bino nyonso. Ba bonne année na bino nyonso. Totika la soudé. Nane naza mwana vert. Ata vita epoli 10-0 na kokoma nanga muta dering te. Na kokoma muta renaissance te. Bo comprendre. Soko lingaka Fatih, ata Fatih a poli na match moko, ko changer équipe te. Na yebi kizandi mwana. Soko lingaka mwasi, ata des émissions moko na sali oyo kanisa ki na comité yango te bobo yanga. Voilà. Donc, eza lokola libala, kasi to bala ni ngai na bino. Nga na lela bino, bino bolela ngai.
boyebi ke ka mwasi azaka marié. Donc maman na bana na ngai. Donc toumeli. Mais ba défaut ezali ba qualité ko bunda ko soa na pene moko bo lo bana te ezala. Mais aboringa te. Nga pe na boyi bino te. Ba réclamation na bino, ba suggestion, beaucoup mango avec beaucoup de respect pour to bongisa na année 2022. Voilà. Merci. Na senga bino caméra na ngo pesinga te nazo zela. Kosenga c'est mieux que koyiba. Na koyiba te na sengi bino. Na nazui te so na zui na kola sabino que voilà mais c'est fou là nous sera kolinga otangi komo na eto la. So pa kolinga te na sabino que non voilà nazui caméra pour musala esalama kitoko. Merci beaucoup. Botikala bien. Restons soudés et on est ensemble. Sikawa nake epaya mon fini. Mon fini. Mon fina. Na bandal. Et pas mon fini. Lia musuni ya ngombe bio ya fresh. Bio. Donc ngombe wa aliaka matiti ya mboka, matiti ya Congo. Nake pas mon fini na bandal. Yo le ka wana te. Pembeni ya hôpital Kitambo na bandal kota ba fali. Mon fini na triangle wana zalaka wana. Côté arrêt pharmacie. Ngana kezwati de la part nsuni. Yo zwate. Ateka moins cher. Bon. Bonne fête à tout le monde. Allez, bye bye. Nabosani. Sorry. Mubenga adamana fachi akomina premier ministre. Aussi ça. Yonto senga coup d'état et ça la na Congo. Siko ke siko luka nini et pas ya premier ministre. On est sur le niveau. Donc ndemo za na mubenga faut considérer que parce que ça qui fachi coup d'état. Président Moussa a contact. Donc maman fachi ko lo ba lo susute. Si to timeli yo ke na Rwanda. Ko lo ba lo susute. Donc considérer que fachi a le mois déjà. Ça là c'est quoi émission la président Sika. To yo kali mubenga. Merci, bye.